Président Félix Tshisekedi asengi na bakeli mibeko kosala ete le 6 avril ekoma mokolo ya loyi pe ya kufutama. Azwaki maloba na milulu ya kokanisa mibu nkama ya Kintwadi e yamba ya balandi ya Simon Kimbangu na Kamba na Congo Central. Ethiopia ilaki kokoba kotondisa lizibali ya yango pona barrage Renaissance sima na bozangi boyokani na Egypte na Sudan na Kinshasa na matata matali ebale ya Nil. Ethiopia, Egypte na Sudan bazali komipamela na kozanga kondima maloba ya boko na basusu. Cour constitutionnelle endimi elonga ya Denis Sassou Nguesso pe bongisi bilembo biaye na 88,40%. Bazuzi babwakisi bosenga ya ba opposant ya koboya bilembo bia CNI. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Alassane Ouattara na bakonzi basusu babikolo ba Afrika bakozala na likita. Emmanuel Macron ya France akosala le 18 mai na Paris. Likita liango likozala pona kosunga nkita ya Afrika na mikakatano miuti na bokono bwa COVID-19.